va devoir démolir tout le camp militaire qui est ici et exactement, excellent travail de la Première ministre, on doit absolument démolir toutes ces structures parce qu'on va passer à l'étape de rembrayage qui va commencer le 15 octobre 2025. Et donc nous avons la drague qui est juste derrière nous, qu'on va aller voir tout à l'heure, et ça nous permettra donc de remblayer, et je vais passer juste à Oyoki elenge ya Congo, tapelema, 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 tapelema. Va devoir démolir tout le camp militaire qui est ici et exactement, excellent travail de la Première ministre, on doit absolument démolir toutes ces structures parce qu'on va passer à l'étape de rembrayage qui va commencer le 15 octobre 2025. Et donc nous avons la drague qui est juste derrière nous, qu'on va aller voir tout à l'heure, et ça nous permettra donc de remblayer, et je vais passer juste à l'autre image excellente de la Première ministre pour vous montrer exactement à quoi va ressembler le bois. Nakendaka na Dubai, nake kokutana na mokonzi ya DP World, na MCA papa. Bana mokonzi mboka yako cha bien na banana po na po, ngai nazomona eloko te likambo nini. Alobi na ngai mama kobanga te d'ici décembre 2026 tokotala oromona ne mosale kosalama. Yangwana lelo penga na wuti kuna na peur natali effectivement mosale ezokene. Mais il faut s'assurer que mosala pe keni na lombango pour vraiment bato ya mwanda bana ya mwanda bazwa penza mosala ndenge sengeli. Ba jeune na moni boza awe bele boza souci ya mokonzi mboka boza souci nanga. Mboka na biso pour se développer il faut ba jeune ba koka koza mosala. Bazwa misala, mais avant tout, bazwa formation. Formation autonomie na ba o ba okene université malam. Ba o pe ba kosala misala maboko malam. Pondenge toza awa. To bandi na pora ya banana misala ay kosala makuna. Nandenge kuporo kosila. Nandenge eko banda kosala musala banami banavire koya to kozana besoin bato. Bato ngo banani, bato ngo bino ba jeune. Eko banda na bino bana ya mwanda tozui ba fleuve tozui Congo central tozui pe bato mususu pe na ba expérience o baza nango compétence o baza nango soka benye congolais akoya. Mais avant tout bino bana boma bana mwanda plutôt il faut pe bino bo se retrouver na ba misala bongo te tolongo wana nazotala pe makambo ya nzela totala nzela oyo poto kokende tina pora banana nandenge bazobongisa mpona ba érosion parce que pour on a l'air écosila boza na capacité ya au moins 1000 camions badoya tina na mwanda na port à banana ezora ba conteneur na ba camion mais wana nyonso tout ce qui nzela ezate mobulu il faut pe nzela chemin de fer bakoka kobongisa donc nyonso to wana eza biloko oyo biso tozotalela po tozala sûr que lobby l'air port écosila bakamio nyonso ekozala ya okoka po mwanda eko bénéficier de l'infrastructure dans ce tout. Lobby, je crois, ou bien peut-être tout à l'heure, na okende, total anzela oyo, bongisa oya mwanda tirema, donc eza bozomona malembe tozo sala misala ndenge ya bokoka. Na yebi que boza na problème ya courant na mwanda. Sécurité. Ngai moko na ye. Naya kotala makamango ezokene ndenge nini problème ango eza wapi comme ça ngale na kozonga na Kinshasa to fan de la peli kamango bientôt silisango une bonne fois pour toutes bongo te insécurité en tout cas tozotala lango na sina sololaki na batu na Yasnel batu ya awa ya mwanda po tozala sûr que mbongo oyo batiaki mpona courant ezala vraiment basalela vraiment mpona mwanda ezwa courant ndenge esengeli donc nga naye kotala mpo lere na kozonga tokokopesa bainstruction ndenge esengeli mpo makambo esala donc ndenge nayebisi bino ndenge toza awa
toza a vraiment pour la rotala que makamozo que nenge sengeli bino na biso elongo soki bomoni que misala zo sala mabiente bo belela administrateur à territoire azali gouverneur azali bozala calme eloko nyonso to mayembe tokokoba tokokende bozala calme bandeko nanga bozala calme tokobongisa bozala calme ndenge naye kotala naye komona naye nakokende nakomema mpe sango tokofana na mokonzi ya mboka toyebi ndenge tokomemela makambo mpona développement ya mwanda parce que eloko bino bozoluka eza développement na bino bongo te. Oui, pour certains, comment on a du réel, tant que on a des grues et télémi, et ont déchargé, du lot qu'on a des bateaux à miner, on a des gros porteurs. Mais pour nous, on a tout yebi site ou et sika ou ndenge zalaki. Tant que on a ce qui est déjà réalisé jusqu'ici, malgré ce qu'on peut constater comme lenteur, mais les amis réalité, président Félix Tshisekedi a lancé des travaux, et 8 ans, mais maintenant évolution les ali kokende. Nzela bazali ko bongisa site esike kozala ke wapi ba bateau ko ya ko accoster et puis ba décharger ba conteneurs des milliers des centaines de milliers ba conteneurs yango déjà ezali remblayé entre-temps digue p où il y a protection côté océan ici il pratiquement 300 400 mètres bazo continuer ko tonga yango de façon que et sécuriser port attaque aux vagues ya makasi beti ndenge nini ba installation ezalate. Lutte contre l'érosion côtière, il y a constaté, le long il y a route nationale numéro 1, donc plusieurs kilomètres déjà ici, Salami, d'autres digues moko en béton, ndenge tout le monde a la Chine, ndenge tout le monde a la Pays-Bas, c'est ce qu'on est en train de faire le long il y a côte Nabiso Atlantique et à Mwanda pour nous sécuriser non seulement le port mais aussi la population et à Mwanda pour que d'ici fin décembre, ceux qui te connaissent comme on a déjà pakebo ya liboso eye ko kitela biso ba conteneur oyo kitaka na point noir oyo kitaka soki na lobby to soki wapi eye ko kita awa na banana vraiment to ko betela fachi maboko makasi ata asisi manda kei ba ba ko yasima ba okuta ke mwana mboka moko alikaki awa ndenge Mobutu atikela biso inga Mobutu atika pont Maréchal Mobutu atika ba œuvre belé ya minene na Kinshasa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atika port oyo ezala opérationnel. Je crois que de génération en génération et qu'on a l'avantage makasi pour la République démocratique du Congo, misala pe makambebele et qu'on a la pour na bana ya Mwanda, ya Congo central pe ya RDC Mobimba. Quand on s'appelle apparemment ils ont délogé, batini bango hier hein, batini bango na bakei na Kindofula oui, tozalaki kuna je crois que oui, les ali ba preuve et avancement à misala parce que les ali qui moko ya ba préalable avant que ba silisa espace même les ali wa ezaki banda ko quelques maisons, il y a ba militaires, il y a force navale, baza déjà délocalisé. Quand il y a Sika, dans le village Kindofula, dans le secteur à Solongo, donc, relogement de GC Bandikuna, à Oetikali, à peu près une dizaine seulement, il y a ma famille OP Foba évacuée. Je crois que d'ici là, on va au comme ça, DPO de n'a partenaire, nous sommes sous-traitants, n'a pas de raison, non, tout ça, c'est la batoba bima. Nous sommes bimi, entreprise, CVM, on a travaillé, Kende, Bautika espace pour que Moussala et Salama. Tout ça, lui équipé, construction, il y a Kawana, parce que Batonika, ndako ya kofanda te to moyi na kati ya kawana batongi école moderne oyo ko yamba non seulement bana ya ba soldats mais bana ya ba village environnant entre autres Kitombe, Kinimi, Kindofula bana wana bakotanga pe esika moko na bana ya ba soldats ya force navale donc ekozala bien makasi ba soldats na ba civil va vivre en parfaite harmonie. Je pense que eko sécuriser toute la partie wana mobulu ekozala penza te. Donc c'est la preuve que volonté, il n'y a que port et comme réalité, ezali délocalisation, mise à disposition, il y a moyens nécessaires pour Misala et Salama. Vous voyez le bateau qui est derrière moi, je crois que c'est pour le dragage et à fleuve, parce qu'il faut approfondir profondeur il y a fleuve, de façon que Masuwa Ekoya et yeli na haute mer, na océan Atlantique, et les qui embouchure et Kotiti Ekoya kwa costé awa ba grille Rosala, ils ont déchargé ba conteneur et qu'on étendre en haut partout. Donc on verra ce qu'on a l'habitude de voir dans les images à Dubaï, on a l'habitude de voir dans les images en Thaïlande, Portugal, Chine, tout comme on a yango pays na République démocratique du Congo.
Je crois que la génération Obakoya d'ici là, Barokuta que Baobalekaki, Batikaki Bilembo Yamalamu quoi. Voilà. Si tu n'as vu ce que maman a visité à Mbouchi du fleuve Congo, apparemment ils ont effacé. Non, ça ne sera pas effacé parce que Batena qui compte na yango. Donc ce que Talindenge Bazo sali la digo et la sécurité tout au long na yango nzela ekozala pour nous permettre ba touristes ba koyi kokota facilement au bali kokota na kati ya port ba koti ba sali makambo na bango na port mais ba touristes au bazana posa komona sika fleuve na océan Atlantique, fleuve Congo na océan Atlantique et amis okutana cette histoire de Diegoka qu'on nous a imposé, j'ai dit ça comme ça. Il est venu, il était perdu, il s'est retrouvé par contre on a vu ça revivre on veut nous dire que c'est Diegoka qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo. C'est un gros mensonge. J'appelle ça comme ça. À Koutaki population pour les Européens oui. Il est le premier Européen à vivre ça, mais il y avait des Congolais qui vivaient là. Donc on ne peut pas nous imposer une histoire comme ça. Vous savez, dans l'histoire scientifique, il y a beaucoup de mensonges. On a d'ailleurs une histoire, les inventeurs noirs. Donc on va vous parler de ça peut-être dans l'occasion Misusu. Il y a beaucoup de mensonges. Site touristique Nabiso est conservé. Donc les gens peuvent toujours venir, aller là-bas, voir comment le fleuve se déverse dans l'océan et puis bon, il y aura toujours un conteur qui sera là pour nous raconter l'histoire jusqu'à l'élo où il comique port ya munene ya kotongama ba belge batika projet oyo président Mobutu atiki yango président Kasavu batika yango président Kabila Désiré atika yango Joseph Kabila atika yango aujourd'hui Félix Antoine Tshisekedi azali ko matérialiser yango c'est pour l'histoire du pays. Je crois que Bissonyon Stokosepela ce qui est commis réalité palpable mais jusque là ils allaient réalité en cours de réalisation. Voilà. Il y a un avantage à Congo central fait. Il y a un avantage il y a République démocratique du Congo dans l'ensemble. Mais Congo central parce que pour la Kenya province à Congo central na territoire ya Mwamba. Alors avantage na yao betke bana kubaka babini na betke mona ka fait. Beba ba cargo. Ba masu ne fona kuzana tama fona na taka ba 12 000 15 000 véhicules par conteneur bobu yake kuzadi ave parce que place qu'on a consommé avant alors tant que président de la République Fachi alme banza dibanza yake pora no profonde awa na beto na banana na mwanda yake kisalo ke sala d'abord kisabisala kuna kukuza facilité ya kubaka pour circulation monétaire ke Rwanda babima ito kuona bana wao kuna ba yaris ba kechi ya bidyo ke suma ba $300 parce que kwa na mingi ande ore ba mambo yankata ya kuja parce que ndio kala kuja ndio kala nini na utukuza kuja nata et puis yakuza pour la développement na kati ya République donc beto patana ya Congo central etukia kusikula parce que pour rien mon ameswe mon kinaya kina kusala kisalo unaweza tuba eke mama zelo nyoso kwa pembe na kana kuja na kusala vitabu du pour lui, il a pas de politique, ça va passer avec la construire. Après, du pour lui, il va mettre ça la quai. Premier quai, il va mettre ça la salle, il a pas maintenant. Ma fille, je vais le proposer, il a dit que ça va bien. Donc, pour un peu comme un matin, il y a quelques fois d'enfants, mais par rapport à l'aïe, il y a que dans la fondation, il va mettre la batte, il va dire, ah ouais, il va mettre la bite à Kuna, il va mettre la petite. Suite à la situation épouvantable d'effrayant laconique qui s'est tenue dans la ville portuaire de Boma, dans les bas-fleuves, entre la population et la police, c'est ce samedi 30 août 2025 que le commissaire divisionnaire principal, commissaire général de la police nationale congolaise, Alonga Boni Benjamin, est arrivé à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central, dans une mission d'itinérance afin de mener les investigations quant à ces macabres situations et faire la répartition des responsabilités pour tenir compte au vice-premier ministre de l'Intérieur. Accompagné par une forte délégation, le commissaire général de la police nationale congolaise, Alonga Boni Benjamin, a été accueilli avec faste par le commissaire supérieur principal, le commissaire provincial ad intérim, Adaf Bounda Benanga au Pompozo. À tout seigneur, tout honneur, le commissaire général de la police nationale congolaise a reçu un accueil digne de son rang. Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, mon général, la chambre d'honneur de la police nationale Congo centrale, la zone Matadi, arrangez toutes les circonstances et vous accueillir et vous rendre les honneurs à notre mission d'itinérance dans le Congo central. Je vous invite à passer maintenant en revue le
le commandant de détachement, le commissaire supérieur adjoint, Oumou Yen Koko, Jérémy. Après avoir passé en revue la troupe composée des différentes têtes d'affiche du commissariat provincial de la police nationale du Congo central, état-major commandement, le commissaire général de la police nationale congolaise s'est exprimé sur la motivation de sa descente au Congo central. Je suis dans une mission d'itinérance relative à mes attributions et spécialement je vais dans la ville de Matadi pour me rendre compte de la situation qui a prévalu il y a 48 heures, mener des investigations, savoir répartir les responsabilités des uns et des autres et ramener le rapport au vice-premier ministre de l'Intérieur. Je suis envoyé par lui. Ayant effectué son entrée dans la ville de Matadi dans un cortège fortement composé, le commissaire général de la police nationale et sa suite, accompagnés du commissaire provincial ad intérim, se sont rendus au quartier Signé Palace, ville haute, précisément au ministère provincial de la justice, droits humains, mines, transport, voies de communication et commerce extérieur pour la présentation des civilités au ministre provincial faisant intérim de l'exécutif provincial en déplacement à Kinshasa, l'excellence Edouard Sambasitou. À la sortie de cette visite, Edouard Sambasitou, ministre provincial, satisfait de cet acte, n'a pas tari de mots quant à ces. Nous avons reçu depuis de l'après-midi du samedi le commissaire général de la police nationale congolaise en visite d'itinérance action Congo central. Comme vous le savez, il vient aussi dans le cadre de cas d'insécurité à répétition que nous avons vécu d'ailleurs le plus récent, c'est à Boma. Étant saisi de cette situation en tant que numéro 1 de la police, il a voulu lui-même venir au Congo central palper du doigt cette question. Et comme il est arrivé en mission, logiquement, il a pensé en première position présenter les civilités à l'autorité provinciale. Et comme vous le savez, le gouverneur de province est à Kinshasa. Dans une mission officielle, c'est comme ça que, puisque nous faisons l'intérim du gouverneur, il a voulu passer par chez nous pour présenter ses civilités et donc nous donner l'orientation de son séjour ici au Congo central. Après une journée laborieuse, un repos est bien mérité. C'est ainsi que le commissaire général de la police nationale congolaise s'est rendu au Flat Hotel Lydia avec sa délégation, toujours sous le contrôle vigoureux du commissaire provincial intérimaire Adolphe Boundoua Benanga. Rappelons par ailleurs que le commissaire général Benjamin Alonga Boni va effectuer une descente dans la ville de Boma, question de papier du doigt et voir de visu l'état de fait qui y prévaut. Pourquoi? Parce que tout ça, bino nyonso webi situation tozo traverser ya baguerre oyo ezotinda mukonzi ya mboka nyonso azalika derrière koluka ba solution pour que toza na solution na makambo ya guerre de l'Est. C'est comme si ça ne suffisait pas et ça batu baso ça vont encore bala musaba dossier par-ci par-là pour que kaka fatia za la déstabiliser. Ce qu'on biso to kotikela bino tante biso to banda ko la musa bino na bapongi wana biso ko sabato bino nyonso boyebi situation ezalaki na mboka oyo ya makambo ya ba oyo ba krezero bazali ko utiliser ba mine artisanale et ezalaki problème sérieux. Et heureusement dans basungi lelo la situation s'est décantée. Donc na katanga ezalaki moto likolo milingezo mata ba krezero basilika ki makasi, mais Dieu merci solution euti kozwama to salaki décembre pression nani contrôle technique mituka to sali sous pression permis de conduire lelo comme si ça ne suffit. Voilà ezalaki gouvernement provincial ya Congo ya Kinshasa, ville ya Kinshasa avec Daniel Bumba nde esenga kibiso biloko mibale wana sikoyo national pas récupéré aye na plaque à lobby. Il faut absolument sortir à lobby le 6 muta kobimate sur na plaque ya sikate bouclage bandi wana nde tozozela toyokeza avant tokota plaque na ye koyebisa bino ka bakata likambo ezali na Congo central bande konangai el moko botika pe fatia pema el moko pe botika ta ba institution ngo ezala na ntomo tranquille et réfléchir comment commettre faire makambo ba guerre. Est-ce que boyebi likambo za na Congo central ça ne va pas na poro ya Boma? Ça ne va pas dans quel sens? Est-ce que vous voyez que Naporo Boma DGDA, l'activité principale ya Congo central, ya Boma Mobimba na Congo central bato, ba viva kana makamwana biloko zo utana poto ba bilokos.
batekaka babiloko ba mouvement ba déclarer douane parce que nyonso ezouta na poto ezokomela na bango baza na port monene. Mais ya kokamwa sikoyo badouanier bazala suna mosala te, bato nyonso za mosala esu te, tokoma na système ya port privé. Donc bato ya monene soki euti pakebo comme biso toza na haut profond te etelemi na Braza bimisi ba conteneur, tous les conteneurs ya Congo ekoya ekei na boma po ebima sikoto komi na muyibi moko toyebi ye kombo na nute tozoluka kombo na ye. Ou soki yo yebi kombo komela biso na awa toyeba kombo na ye. Un voleur en cravate, papa mukolo, maman mukolo, parce que ça mutu petete, asi a créé port privé na ye. Donc na port privé, ne opération nyonso minene zoleka. Kasi na port ya l'État, opération mike. C'est-à-dire, ce qu'on doit comprendre bien, sur 100 conteneurs de coquille cocota, na boma, donc au moins on a 5 conteneurs ezali kuna na port privé. C'est le port privé ezali ko de donner mbongo zokota na poche à port privé. Mais qu'est-ce que c'est à l'État zokota ça qui 5 conteneurs kaka. Donc 5%. Donc conteneur mouvement na port ya l'État exacté. Moi qu'est-ce à l'État encaissé exacté nyoso zokende na port privé. Est-ce que bokoki koyebisa biso te mokolo port privé on ande nani ata soki ezali fachi na biso nga mwana na ye na kotuna ye mon papa depuis quand il est devenu égoïste jusqu'à ce niveau o comme niveau ya kokamata biloko ya intérêt général nyonso okende kotia ngo na général bumu na biso moko bana na yo tokosepela te. Alors il faut boyebisa biso port wana privé ezali port ya nani. Maintenant ce qui m'étonne ou qui m'énerve même plus si je peux dire ça, c'est l'attitude du gouverneur de la province, Monsieur Grace Bilolo. Excellence, non. Yonda muta liboso, et l'on peut dénoncer liboso yango wana, parce que l'activité principale à Batunayo. Comment on fait de nos kanye makamongo zolo bate? Soko kokiko loba yangote, kokiko bima, kaka na pete, otike bato mususu baka mata gouverneur wana, ba gérer yango de façon qui ba sunga. Parce que monsieur le gouverneur, on en a marre avec des bêtises de la province à Congo central. Chaque jour des bêtises. Pas plus tard que quelques mois, tous ceux qui sont un message de Congo central, on va dénoncer comment est-ce que n'a pas péage nyonso et comment privé. Comment péage et comment privé. En plus, privé na nani, privé na Congolais, privé na Chinois. On a esclavagisme ni ressources bozongi sibiso. Tout ça, excellence monsieur Grace Bilolo le gouverneur ozofanda kakani ozolo bate. Ata marche boko organiser te. Bon se libérer, ata bokongo ngoza calme calme ozotela miso na non. Maintenant awa mouvement ne se bloqué na boma. Batu mouvement za soute parce que c'est une seule personne, individu mukolo port privé, n'a pas bénéficier tout ce que le gouvernement congolais devrait bénéficier. Maintenant monsieur le gouverneur opté qu'on fasse nonye kolobate. Mais ça c'est la neke kakotika la gouverneur marche était et l'autre côté dénonciation mon côté au lobby et l'autre côté biso ba communicateur la fati tozawa ozoye bisabiso et l'autre côté to bana kozwa sikoyo bato balingaka fati na Congo central nde ba komi kotinda biso ba message papa excellence monsieur le gouverneur non ce n'est pas parce que le VP m'a dit que ba stopper makambo ya ko déstabiliser les institutions provinciales. Nde bato bakomela kini na mer wana ya ba port privé oyo sali ko dénoncer te. En tout cas avec tout respect que je vous dois monsieur le gouverneur, oyebi kingai na soutenaka et moko so na mona makambo zo sala na soutenaka na sala la kayo na sala ka ba vidéo pour encourager les Congo ba Congo central. Mais maintenant là non, je ne suis pas d'accord avec ce que vous êtes en train de faire. Okufanda nyena ndenge ni. Viens ici dénoncer makambo zo sala ma Congo central. Peso ko mono zoko kanayo makambote otiki batie gouverneur aza compétent ane makongo santana ndenge zoko ndel boso. Et puis je viens encore m'adresser na bane Congo nyonso ata papa bale baka mukongo ale bakate mukongo za boto si azala kakimia madame la première ministre du Congo, monsieur gouverneur banque centrale du Congo, ministre de l'économie du Congo, ba grand notabilité na Congo na Kinshasa ba Congo. Bokoki kokota groupe moko te pour mettre fin na injustice wana ezali koleka na Congo central. En tout cas pour nangai ekosimba te na kokoma sur 2006 na une décision
soki likambo ezali na komi sur place nga mona mimoneli nazokoma na boma na mona soki nasilisi komona na betela en direct vidéo na bato nyonso bamona parce que ça devient trop. Monsieur le gouverneur, c'est de saisir au défendre le gouvernement provincial na yo défendre la province na yo mais kasi soko mona ozokoka makambo te papa balobaka na tiki. Oyoki elenge ya Congo.